Dans la question moro train en haut train bon inaugurer train en haut mbala combien bon inaugurer quand on est passé tout le monde inaugurer sous train en tout cas batu ba mi tuna est-ce que ba train na banzila na bazo sala est-ce que ils ont vraiment pour la population tout président azo préparé kokima nae parce que ça ba point moro très stratégique. Donc, pour nous, qui facilement. Donc, mbala moranjili, aéroport, ciao. Ils ont battu bazomi tuna. Oyoki elengi ya Congo. Tapelema, 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 tapelema. Dans la question moro train en haut train bon inaugurer train en haut mbala combien bon inaugurer quand on est passé tout le monde inaugurer sous train en tout cas batu ba mi tuna est-ce que ba train na banzila na bazo sala est-ce que ils ont vraiment pour la population tout président azo préparé kokima nae parce que ça ba point moro très stratégique. Donc pour nous qui facilement donc mbala moranjili aéroport ciao ils ont battu bazomi tuna. Comment est-ce possible de relancer l'économie congolaise avec ces désordres que nous sommes en train d'observer en cet instant ici sur le tronçon triangle Kenya, de la Kenya? Une locomotive toute neuve venant de la Zambie qui ne s'est pas traversée suite aux immondices que les riverains sont en train de jeter sur la voie. Chers collègues, chers compatriotes, nos amis de la Kenya, cette pratique est préjudiciable au trafic ferroviaire que nous sommes en train de constater en cet instant ici. Voyez, un Zambien, un compatriote zambien, machiniste de son état, il vient ici pour maintenant déplacer les immondices. Quel gâchis pour notre économie congolaise. Quel gâchis. Quelle est l'image que nous donnons aux étrangers qui viennent nous aider ici au Congo avec leurs véhicules, avec leurs locomotives. C'est vraiment triste. Voyez un peu ce qui se passe en pleine centre-ville de Lubumbashi, à la Kenya. À la tête de l'actualité, une bonne nouvelle pour les habitants de Kinshasa. Après près de 15 ans d'interruption, le trafic ferroviaire a officiellement repris ses 30 juin 2026. À l'occasion du 66e anniversaire de l'indépendance de la RDC, le président de la République, Félix Tshisekedi, a effectué le voyage inaugural entre la gare centrale et l'aéroport international d'Enjou, longue de 25 km. Cette ligne permettra de désengorger les trafics routiers et d'améliorer la mobilité des Kinois. Le chef de l'État a également annoncé une future extension vers Kitambo Magasin. La mise en service commercial est entendue dans les prochaines semaines. Toujours à l'aéroport international de Djili, le président de la République a réceptionné un nouveau Boeing Dreamliner 787-8 de la compagnie nationale Air Congo, destiné à assurer la liaison Kinshasa-Bruxelles dans le cadre du partenariat avec Ethiopian Airlines. Cet appareil, le 6e de la flotte, peut transporter plus de 260 passagers, dont 24 en classe affaires. Le chef de l'État a également inspecté les travaux de réhabilitation du terminal des vols intérieurs, désormais modernisé selon les standards internationaux de sécurité et de confort. À Mwanda, dans la province du Congo central, une baleine échouée sur la plage a suscité une vive émotion au sein de la population. Malheureusement, le cétacé n'a pas survécu. Après 24 heures passées bloqué sur les rivages, il est décédé malgré les tentatives entreprises pour le remettre à la mer. Selon les informations confirmées par le directeur provincial de l'ICCN au Congo central, le poids de l'animal et les difficultés de l'opération n'ont pas permis de le sauver. Ces drames rappellent l'importance de renforcer les moyens d'intervention pour la protection de la faune marine en République démocratique du Congo. Et pour finir, dans la culture congolaise, il y aura une nouvelle fois sur la scène internationale l'un
des artistes les plus talentueux de sa génération, Héritier Watanabe se produira au Zénith de Paris. Toute l'équipe de Home Info TV lui souhaite un immense succès pour ce grand rendez-vous qui mettra une fois de plus la musique congolaise à l'honneur. C'était Home Info TV, merci de nous suivre. Kilombo baza bandoki très bozomona eza inter Luanda esala kaka na kati ya Luanda centre ville na aéroport international bauti ko inauguré botala siko très interprovincial ya Kilombo na ya Angola ou eza inter provincial na oeza inter capitale na moko eza inter provincial moko zo sala kaka centre-ville, aéroport, moko zosala Kinshasa Matadi, oyo ya Félix na Gombo, eza bilokos, bazu biloko. Tano barai wana metro eko baluke yubuma bato. Bala Matadi bon matabatronte, merci. Réalisation Bossunganga na illustration kolakisanga train tramway aujourd'hui 66 ans après. Bota ilo Bemba eli président Félix Tshisekedi donc na évité et ça pour avoir travaillé kit donc c'est tout ce qui est innovant kit on a travaillé l'intérieur na bananjili ba che kit ne ba tsaka na moto créé vraiment et ils sont fiers de monter dedans bota tableau là bota tableau de bord. Est-ce que le train est dans le tableau de bord à modèle? Et ils font prendre les risques au président de la République, la première dame, salité à blaguité. Est-ce que sommes-nous sérieux? Est-ce que nous devons faire des choses comme ça? Rayo, depuis Stanley à Salaki. Or, sans les chemins de fer, les Congo ne vaut pas un puni Yangoana. Donc, on n'a plus rien retravaillé après, 66 ans après. Sommes-nous conscients? Les gens mettent des vestes, ils sont propres, ils se mettent des sièges travaillés. Je vous dis, Bananji de Bazukop, travailler en gros, train à Karakaka. Des années 40. Hitler a abandonné Kiango, mais nous avons récupéré ça, pour reconditionner, nous allons maintenant utiliser ça dans la modernité. C'est pas sérieux, on ne va pas nous prendre au sérieux, on ne va pas applaudir des choses d'à peu près. Nous souhaitons 66 ans après, Biloro y a bien. Oyo da pena innovant o basari mituka kutu boboya ki o mituka ya kale kokota susute matata avait pris une décision ici un décret mituka kala o kokota susute siko train kale koti nengini yango ezongi makambo ebandi otre ekoleka te yango eleki o le 30 juin impossible yango tre ekoti aéroport le 30 juin basaint Thomas bomona bino moko tre yango oyo awa toza na aéroport yango oyo mpe tre yango oyo ekoti lelo le 30 juin abu pia makambo ya bouchon esili to balokomatana biso train tokiti na gare centrale tomati na biso train tokiti na gare centrale donc train yango oyo 500 francs embunduka o bouchon eza lisusu te tokomi na batrain na biso ezongi mwana mboka azongiseli biso train yango oyo c'est fini histoire esili basaint Thomas botala yango oyo mboka na biso ezoleka limandikana mingi te merci. Sauter à la gare du midi, on a eu donc moins athée. Donc d'ailleurs, quand il y a un accident, il y a très beaucoup d'élite. Moi, le coup là, je ne sais pas ce que l'on a eu, on a bouquiné vitre.
a sauté penza donc na mito ko wasa ko na se a train azana se a train azana se a train Jésus ba liso mabanga te soko yibi mabanga bakangiyo okomona mokonzi ya mboka jour wana mobilisation epa bandeko ya ntango bolelaki yango batransport pasi batransport cher lelo gouvernement akaniseli bino azali kozongisela bino lisusu engunduka na yango mikolo eleki ebele train eleka lisusu awa te mikolo bozali komona bino moko ke train ezali kosala bava et vient na yango tokosenga na baye nyonso babandaki kotia biloko na bango na chemin de fer bolongola surtout bana na biso ya mike bamesana te komonaka train koleka awa bobenda bango matoyi bafandaka na bandako pamba te train ekobanda kotuta bango mikolo nyonso train soki etuti mwana na yo bakofuta yo ata 100 francs te eza comme si mwana na wanda ye kotuta train yo moko kokamwa soki bayebisi yoki mwana na yo atuti train bobenda bana matoyi boyiba lisusu mabanga te soko oyibi mabanga bakangi yo okomona mokonzi ya mboka jour wana message ya sensibilisation tobatela environnement na biso ezala bopeto kobwaka matiti na chemin de fer te basinga matembele banzeta pondu luka poubele na ndako na yo obwakaka biloko na yo oyo ezali esengo mpona bana ntango olelaki egunduka yango yo ozokende na ville na 1000 francs ya pamba oyo fondation 5000 oyo ezali esengo te oyo ezali esengo makasi mpona bamama ya ntango obanda lelo bandokota gare centrale na 1000 francs ya pamba tobate na chemin de fer na biso kitoko tobate na chemin de fer kitoko oyo ezali kado ya mokonzi ya mboka Fati Beto akaniseli bino bamama boyebisa ngai esengo te ezali esengo makasi esengo ya monene mpona bana ntango okwa tombolo Fati Beto akaniseli bino bamama bapapa bokanga bana na biso na ndako basakanaka lisusu na chemin de fer te pamba te okoya kolela mwana na yo soki train etuti mwana na yo bakoyebi soki mwana na nde atuti train okokama mokolo yango ntango oye Fati Beto mokwatombola kaniseli bino réalisation bosunganga na illustration kolakisanga train tramway oyo tozwi 66 ans après bota ilo bemba eli président Félix Tshisekedi donc nayebi te et ça pour avoir travaillé kit donc c'est tout ce qui est innovant kit on a travaillé l'intérieur na bananjili batie kit ne bataka na moto créé vraiment et ils sont fiers de monter dedans bota tableau là bota tableau de bord est-ce que ba train le dans ba tableau de bord à modèle et ils font prendre les risques au président de la République na première dame ba matane loko tala etanze là salité ya blaguité est-ce que sommes-nous sérieux Kindoki kisanga meni mama kuna zulwe Kuloanga maumame Kipa kisanga meni mama kuna zulwe Kindoki kisanga meni mama kuna zulwe Kuloanga maumame Kipa kisanga meni mama kuna zulwe Kindoki kisanga meni mama kuna zulwe Ululoka mumpipa mame Aviolunata mumpipa mame Caminho lunata mumpipa mame Sunimi bantu lutamine Ulukwenda zandu di pipa mame Ululoka mumpipa mame Kuloanga maumame Kisanga meni mama kuna zulwe Kidoki kisanga meni mama kuna zulwe Kuloanga maumame Kipa kisanga meni mama na bambe bako sakana biote bako somela kabino ba 3 ya 1900
2023 très wana depuis na Belgique na mona très wana te elongi ya très wana lokola ye moko Jean-Pierre Bemba na Félix Tshisekedi très wana même na Sénégal ezate elongi ya très wana na Sénégal ezate elongi ya très Jean-Pierre Bemba sombeli bino wana oyo ekokufa d'ici là disparaître même na Tanzanie ezate na Kenya ezate na Angola ezate elongi kaka ya très à pamba elongi kaka ya très wana Jean-Pierre Bemba somi ne elongi na ye baba na mapasa tala baventurier bazotambusa très raya ya très ezate très moko boye bato mpe complexe nzambe peuple oyo aza mosika bakinois na bakinoise ona très wana etambolaka te meme na Tanzanie kotambola te na Afrique du Sud kotambola te très wana Jean-Pierre Bemba ke olokotela bino na Sénégal eza te meme na Angola eza te meme na Nigeria très wana eza te basali bakiti nango na njili bapakoli couleur na maboko et puis plus grave Jean-Pierre Bemba na yebisaka bino ake Jean-Pierre Bemba bakono defa avion na Ethiopie Air Ethiopia bakisika pomona na suka lango bokomona drapeau ya Ethiopie bapakoli avion kaka couleur badefi avion est capable à consommer avion bake kodefa avion na Ethiopie abondelaki leka président Joao Lorenzo a loué 4 avions bande konanga bota la république comme azodefa avion d'Ethiopie pe bake na aéroport batonami ebele balobi basombi avion tel niveau Jean-Pierre Bemba na Félix Tshisekedi bazosukola kosakala na bakongolais mes frères avion na badefi yango na Ethiopie na Addis Abeba na Ethiopie avion badefi yango na Ethiopie avion bapakoli ka couleur peuple congolais na yebite na sala nini na ba congolais vie nanga Fatou Beton vie nanga Mukwa Tombolo vie nanga Bogar Ngambe vie très wana na moni na leli vie très 1943 Congo kobenga très wana yaya vie nanga après 106 ans indépendance ya mboka vie donc très wana ya mkolo wa Congo ya 17 ans vie nanga tala tableau de bord vie nanga vraiment yokoli na poto awa biso no tofandi na poto est-ce que vraiment mata très ya motindo wana pas très wana na poto wana ça la transport industriel mais maraba minéré ba pétrole donc ya biloko moko bekina na ba milieu moko rural vie nanga yo yebi vie siko Kagame soka yoki bo akoseka bisoti il faut tout ça la ba démonstration moko boye dissuasive vie nanga yi vie nanga Fatou Beton na yebi ke mutsoka voyager mingi bien koli na poto efungola kaye moi vision egizaka sa façon de voir les choses vie nanga yi très wana il faut pas yo karape Kagame afandi ba yoki pe kuna ke métro ekoti vie obira les faute ya constitution il faut que tu changer constitution vie nanga yi vie train oyo train toko tsa métro ba Égypte yana ba donc métro efanda truc toke na ba Sénégal oko tsa métro na mboka na ya biloko mke mboka na biso mboko efutaka député plus de $20,000 ministre azwaka plus de $250,000 yo moko kutu mokonza mboka le président de la république nongozana oyebi salaire na yo te vie ya biloko mke kozo biso $1 milliard ya biloko mike bakaka mi fo ba yoka ka pesa ngozo linga 3e mandat mais tumba biso matoi vie eloko wana ba retape kaka na kati biloko wana ba train wana yango ememaka ba carrière koto esala ba transport industriel ezala ememaka suba esala sous transport moko te humain vie na ngai Fatou Beton vie na ngai ya Bogar vie train wana okoti pe na kati ngochi vino en danger Fatou bandeko balandi ya GML Media Press touti kolongwa na gare centrale na engunduka oyo eme mokonzi ya mboka ti na aéroport international ya Ndili boyebi yango ke mikolo esali bongo ebele oyo toyebaki bongo na koyebisa bino na ntina ya réhabilitation ya voie ferrée.
Mangina, Trésongi, Binoba Oboza partout, Trésongi, Rayoyo et Koufaka, Yangoyo, alors, Yangoyo, Weza Mutuo, Mobutu Achika, Félix a réchappé, Yangoyo Zongi, merci. En tout cas, Kabila, Oyaka Penda Koboma Mboka na biso, Oyaka Koboma Mboka na biso, nyonso tu etamboli malamu, Treyeyo, merci. Félix, changer constitution wana, ozela nini, change yango. Boyiba lisusu mabanga te, soko oyibi mabanga bakangi yo, okomona mokonzi ya mboka jour wana. Mobilisation et pas bandeko ya chango bolelaki yango batransport pasi batransport cher lelo gouvernement akaniseli bino azali kozongisela bino lisusu engunduka na yango bikolo eleki ebele train eleka lisusu awa te bikolo bozali komona bino moko ke train ezali kosala bava et vient na yango tokosenga na baye nyonso babandaki kotia biloko na bango na chemin de fer bolongola surtout bana na biso ya mike bamesana te komona katra koleka awa bobenda bango matoyi bafandaka na bandako pamba te train ekobanda kotuta bango mikolo nyonso train soki etuti mwana na yo bakofuta yo ata 100 francs te eza comme si mwana na wanda ye kotuta train yo moko kokama soki bayebisi yoki mwana na yo atuti train bobenda bana matoyi boyiba lisusu mabanga te soko oyibi mabanga bakangi yo okomona mokonzi ya mboka jour wana. Message ya sensibilisation tobatela environnement na biso ezala bopeto kobwaka matiti na chemin de fer te basinga matembele banzeta pondu luka poubele na ndako na yo obwakaka biloko na yo oyo ezali esengo mpona bana tiango olelaki egunduka yango yo ozokende na ville na 1000 francs ya pamba oyo funda so 5000 oyo ezali esengo te oyo ezali esengo makasi mpona bamama ya tiango obanda lelo bandokota gare centrale na 1000 francs ya pamba tobatela chemin de fer na biso kitoko tobatela chemin de fer kitoko oyo ezali kado ya mokonzi ya mboka Fati Beto akaniseli bino bamama boyebisa ngai esengo te ezali esengo makasi esengo ya monene mpo na bana tiango okwa tombolo Fati Beto akaniseli bino bamama bapapa bokanga bana na biso na ndako basakanaka lisusu na chemin de fer te pamba te okoya kolela mwana na yo soki train etuti mwana na yo bakoyebi soki mwana na yo nde atuti train okokama mokolo yango chango oye Fati Beto mkwatombolo akaniseli bino Oyoki elenge ya Congo.